na a biso tosoutenir yo tozalaki wana liboso ya biso nini kolanda bango te kolanda bango te ezali vraiment incompréhension ekomaki na niveau moko mama niki bafani batya bato na erreur kolanda bango te omoni motu ntango asufaka ye moko nga nakoti prison nga moko ka bafani wana mpe esuka balukelanga lelo oyo totalaka lelo te totali mpe lobi totali elobi kuna nayebaka jour moko yo moto opesanga conseil ozolelobi sara kokangisa fali eza bien mais quelque part bakei na bana kati bana kati nakondima kosala mabe ntina suka te nga naza mama mitema bamama na ya bapapa ya rande mo te yo moto opesanga conseil nga kolingana tika mais je mélange ma famille derrière. Famille n'a pas déterminée contre Fali, je ne peux même pas. Je ne peux même pas. Je suis obligé de la suivre. La couille qui la soupe à l'imawade, c'est fini. Ça va la côté la colo banatika. Na bala ne ba dingi kutroyo kamoto. Baboyi kotika. Baboyi tika. Bali na chunga sharia. Bala message qui na komenga na 1h du matin awa. Adina nga tindela ba papier ko ka zokana na ino na otumona wana tongo le ba binga na 6 ans que tata mwasi ya biso akufi. Boyoki. Tata mwasi akufi na Boyoki. Na Kinshasa wa yashi. Afrique du Sud. Afrique du Sud, OK. Sikoyo ba binga na moni pe message qui na tindela na bila ona la ki bango zaki. Bazala liona na bana paringa na liona na solite. Ana na moni message kena binawani bana balingi te balibina ya kotika kutu ya fali to kotika te po fali azolinga détruire ngati na suka donc c'est que ye wala ka muto osala makambo ye sala ma a ya ka yemo ye fali so ya biso na micho azolinga détruire ngati awo mona ba vocal zweli ngai ina sako bijina pe mbongo bi makambo sali nganya wape ngape azako bijina zo avocat ni kwa likolo na ndolo bake avocat basenga 9,600 €, 10,000 $ ya avocat siko ya ebe niki azawani na bavocat ya ofele ntambe fa ebe comprendre bato alia bamama bipola ebe ke na osongo te na okoka te amote ya mabe abikenge nga kata biso nyonso apia aso ata 1 franc te na okoka te wana kutuko na baprojet ya osisa histoire yango esila nango susu te nga mpe na ndimi na nga esila susu te mais nga nde na olobela yango te esila susu te yo sikoyo koloba yango vraiment te mpo na omibatela pe nga na vakanga monoko mais en tout cas esila susu te esila susu te oyebi soki eza na makambo moko awa so nameki kutuko na kufi basakriptie nga na pani bana koto na ndimi te tolobana na bana nga baza déterminé babi trop c'est trop ngo encore bana basi soki bakangi motema mawa tout se paie ici ba nzamba juste bakomobenga na ye la maison de disque j'étais là oui, j'ai toujours eu le cœur à protéger Fali. J'étais là. Mais non, c'est la maman la protégé à Kai. Nalinga mta touché te nalinga mu capacité pour la norme na passe ni na passe ya bana. Mais il passe ya bana na ngi taliété. Pour le songa na problème na bien que bon souffre bana na pour la beaucoup la bonga beaucoup. Mais il taliété a bloqué bana le bisa bana te a te ça ata 1 franc te bana balia. Ata 1 centime a peta sauter. Okay, apa wala ebi ke na hospital na mo na zo futa bani na ndina taki mikolo na sa talite na dana ba hospital bani ebi ke na na situation mo nini aike ko memanga na justice pour na futa ba ma 10,000 $, 9,600 € d'avocat. Pour sambani na shingi sepa ba tu na dernière image na ye batango bana bato eza yo kandi olobi nde kandi olobi yango nazoko oblige nazo avocat moko ya makasi te parce que il faut tout na ye batango baza banani baza bandeko ya niki azwi ne bakopi kole oyo internet oyo batuni bandako tya azwi kele kopi kole kopi kole
azata na preuve moko te ke yo moto tindi bato na internet basalira ye moni preuve ata moko anango te il faut approuver eza show moko eza audience ezalaki lelo ya 10h na 9h mais saka tusala chez mon avocat pour renvoyer audience barenvoyer yango mpo ye mauti kinshasa ye mpo nango mpo asambwisanga bien nzela nanu yo osamba nsima boze alors alasepela mbongo na amida chelinga nzambe bandoki bakangai mida busika merci chérie mida chou merci mida chou mida chou abinamela moprima amela petite à quartier azalaka na bavie na ye bandeko bokodécouvrir bavie ya petite à quartier niki bipolaire lelo na bavoice lelo bavoice ekoloba nyonso ngai lelo naomona kaka mabe eza ke bamusicien bato bakoza mpe bainnocent na kati parce que tobetama solo bamusicien na de voice na voice oyo awa na voice oyo azosible bamusicien oyo deja azanga na bango babase na ye awa asiblaki babase sikoyo na voice wana oyo aniki plaira kuna sikoyo asiblaka mpe bato kuna nde alobaka mpenza ke toyokaka pardon mida chou merci yaya nazomela moprima na ngai merci yaya petite à quartier ero mpe biso tokóma na couvre fe na nsuka nakóma na nga taluka angélika ero akoluka place ofundanga toyoka po yaza capable ya bando pesa bango bamakambo ndenge elekana wawa atrahir baferdani prochain bango ezalaki lelo bango bayebekakenda na okendela tribunal on se présente bafilminga bakanga bafoto basala mambo boye sino te toyo ozwa mida shwa lokuta pamba en tout cas namona me bato bazanga mitema baza ya mama fali eza mitema mabe me eza akomi nde na suka saka liwa mpe abenfali akomi na suka liwa akomi na suka liso te eza liwa fali ezongela liwa moto ezolanda ye aya mosika te liwa yaka nzinga na yo wana namona po eza suka moni ya okangela ngai nde kaka likambo ya poso me nzambe onga na belela mikolo nyonso fami na ngai tozanga pongi tolalaka na mabele chaque jour tianango te ala fete ta moko te wana ndeko te ana te parce que togéraki yango bien bagéraki yango bien est ce que bocomprendre besoin ana fete ndo te ya pasi oyebi ya mote ya mabe ye mokanda kwensenga su awa amote ya mabe bage bamekani okende sola na bato wana akende otika bana na classe nakobima kutu babisinga nabima na nga te yango na non sala attention kobima te mama pardon bakolanda na nzela batali n'importe quoi moko ya bino yango osanga nango respect baendanga ya pasi fale ya motema basigne pétition mpo bakende kosala marche devant maison de disque na ye bango kasi bakesala marche na maison de disque ne na warner ndango otika bango warner amoni kakotielo te na fali bazalaki disque d'or bazwi te yango balingi balongola ye balingi babengana ye eza mpona bongo ye sikoyo akomi yo ngamu nazodétruire mpi na ye ngamu nasali boye nga boye na boye yango moi na baye bamama basala marche te batika nzambe aboma ye ndambu batika ye akomake mpona niki asala image te mpo oteki te mpona yo nde oteki na yo te yango baboye yesu baa balusi alobi na nga te alobi na bato te abimisi alobi te ngai na détruire ye adétruire ye parce que nzambe moto adétruire ye mpo orgueil oyo akomi nango très prétentieux nzambe alingaka bongo te
Je suis Nana. Bandeko pardon, na cheka pause. Je suis Nana lobi likambo makasi ye malgré makambo tout osala na ye azaka na kati ya carrière afali azaka ka yoka a réclamer lo te pas fali po déjà makamba zemi boyoki ata on a tuni ngabi ayebi makamba eza pona makamba zemi oyoki bien nikia lobi na nga te zemi te to géraki très bien donc boye ba kezaki base na ya salaki alors na sepeli ka na phrase moko ndeko mo akomi je suis Nana lobi nini ye malgré makambo tout osola na ye neti place azoloba faka loba take fale aza motema mabe azopesa mbonga bana te yoka ye fale akomi orgueil azomimona mais moto azwi succès yaya 14 ans de succès toyoba 15 ekoki fale asali 15 ans na carrière na ye ya succès yaya adwa mapeka te ngaka mwa succès lazwi ndabo ala komi lolendo mama fali mutatali nako 15 ans 15 ans asa lolendo te poni boyeko na tina oppose na coach na oppose epesi nga kanda donc awa elobi na mama na biso oyo akomi je suis Nana bafana donc ye avandeli ka carrière afali ata tobetili solo koto ye azozonga kaka Warner babengani ye akoyeba akomi lolendo azoteka te yo ovandi kaka na maison de disque mobaya papa bana no sikoyo bon fali yango kasi Warner to suppose que Warner babengani ye fali abambani akwei siko yo kotinda bana wana na kindumba po bavivre okotinda bana wana na vi nini na succès ka na pesi yo nikinga na pesi yo succès ka ya quelques mois oyibi bamama batu mbongo yo pokomi lolendo bongo fali mutu azali nango 15 ans akoma lolendo te mama fali aza na baproblème bamusicien tu bakoti mai toyebi te so tozala sula bamusicien la Congo soki bato bayembaka so mpe bayembaka susu te bamusicien tu bakoti mai abwakeli biso kaka sakana na dikape miziki ezongi elengi te en tout cas conseil nga na opesa bamusicien nyonso conseil ka na opesa oyebi ka aza musicien yango angoyo omoni mutu so aza na makambo badiembelaka wallahi na opesa bino conseil mutu so aza na makambo yaya badiembelaka bodiembeli fali na ndenge ya guerre esimbi te elakisi botya na se yango angoyo boleki ka bosengi na bino fali pardon ata na coulisse fali afuli yo osengi ka pardon afuli yo po miziki pardon natya voice miziki ekufi boye nanga ekomosanga motema pasi olie bosensibilize batu mpo bopusa miziki ekende liboso bino boosangisa batu mpo bakota dosie ya niki bakweyisa fali siko fali pango akwei te na baproblème disque d'or na nsima mokongo 1 million de vie yango alebetami siko bino batu bobimisaki miziki na bino ekomi na étape nini point d'interrogation tokoba pamba tibani oboti non bana raison basi révolté encore bana basi balingi kokoyoka te balingi sokoyoka te ato dernièrement ya bengi bango nesi bango tosola nani bango mibale nesi bango botya computer téléphone bango mibale baboya bon non tu vas pas les laisser tu ne peux pas les lâcher comme ça fali moto atalaka nsima azongaka moto te eya bosala nsima toza bato kanda mpe eyaka osiliki omati mpe me mo fandi mpendaki bomoto ye azalaki bomoto eza te bomoto ata ngambo eza nango parce que toa baerreur eyaka kanda mpe eyaka ezangisaka maîtrise mais ekomaka na ntango mpo kanda aza mopaya ntango akendaka na ye kibomoto etikalaka ebandi otalisa yo te oyo aza ndeko na osali mabe te yaka kanda mpo bongisaka fali azala nango te fali azala nango te elongo fali motema mawana elongo ala
kala gaso na moto eloko otike eza suspect bokeka eloko otike eza nde tokeka nde tokebonza besikwa kunga biso eloko akotili ya pose justice boke pose justice malema ya pasi yango moi nayebisaki nk azalaka mayele aza vraiment mayele parce que bakokombattre ye ntina niveau kaka bakwesa ye te te ya kokangisa bakokangisa te koatake deja bakoteleka bato baoya jesui niki kasi nga nakuta ye bato basalelaki barando ti baangelika wana bakadrege nga na ye okotele yango babomi nga ti tokomi kota tamacox pozela tokoti siko kota angelika kota tamacox pozela nazonga moke nazonga ebele te voice eza molai makasi nayoki nzala anika toyoka intro ya tamacox ngam na banda ikombo ya tamacox te ye niki mutu abandi kombo ya tamacox me mpasi na oyoka na dossier oyo suka nango niki na angelika naoyeba te nana oganye moninga nayebika angelika ko oganye niki yango aza loke elela po awa na voice oyo ate elobeli nanga azokomprendre te ke nazo enregistre parce que awa deya nabimi prison Il ne faut pas réfléchir beaucoup. Ne réfléchis pas beaucoup, c'est clair. Et alors là, ngande naza boye. Mutu mo boye o contentenga sarane eza abisoto komiso boye. Parce que toi Tanta kubetu ba dimsateur surtout en tout cas na kangina le mamu ke wakotsa bato na ba groupe tozia na matanga eleka nde tokoyeba ndeni tokomela position peut-être nde toyeba suko kotsa po bato baye penza ebele na privé na moi nanto nayebi te so bino bakopermettre bino badimisateur so bakopermettre ngaki oui continue mpo nayoka moko vestela mpembeni alobaki tomeka na mokodose moke mpona kokotisa nayokaki neti mwa parole moko siko bato bazolanda nga na libanda bazwi baprogramme te bayoki ke programme ezosalamela mingimingi awa baaudio ezosalama epuis bandeko mosusu bakoti sika bazwi baprogramme nani te nazokitisa bango audio ya deki nzazi mpona lwanda nde wana mpona lwanda nazokitisa bino audio ya deki nzazi mpo boyoka ndenge nini communiqué elekaki mpo ndenge ezaki koloba mwa moke mwa koloba mingi mpenza te mpona bamessage eleka nanu te apres nde tokoyeba ndenge nini bakotambwisa groupe bandeko baza soki 6 balandinga na privé baza na posa bakota mingimingi baza bandeko ya afrique voilà yango nde nalingaki nayebisa bino merci bandeko oyo batuninga mpona baprogramme bozela moke nazokisa bino audio ya ndeko deki nganti oyo asalaki mpona barencontre place bokokotana merci Bonsoir, banaisantu nyonso oyo baza bakutami na Luanda programme matanga ndenge tozolanda bao bakwe loboko na sale bivanga famille Mvwemba bakufeli 3 personnes eza triste nouvelle vraiment tozosenga bolingo ezala biso nyonso bana Luanda wa banaisantu bazoyoka voice oyo nde toloba na portugais voice